Pendaki non. Nazomona pendaki non ngana zokufa. Nango pendaki nazodai. Oui, mutu so zobela ba memaki na ba mangombe belé à tous en place au sambela tellement zone de faiblesse ouais. Oui, au kendeka serviteur de Dieu bato ba monaka batali ba bité o ye na ye aza déjà bimbe. AVC na beliango mba misato. Mba sur gorge une fois. Era na lali na lamuki na tongo. Na boaka soyi boye soyi ezokende te ezosuka awa. Nazwi miroir natali elongi. Moi, je suis élongé et que je panzi. Le côté est neti penda ba repasser. Telemi boué, lisu oyo ezokangamate. Monoreke mo panzi. Na yoza mbaso ya gorge. Mbaso ngo e bandaka nga nazoka mino pasi. Yo sa pasi mais lolemo evimbi. Lolemo ko penda épaisseur ya bouche. On a ça lolemo wana. Lolemo musie bimi ya muke. OK. Mungongo so simi awa. Mona iloko mo evimbele te libanga nazoko kasi koloba te malobe yo bima te donc so na forcer koloba na forcer koloba malobe zo bima nete ya baba azo ino seringue achubinga na se à côté vimba ki wana tanga bendi ya singa te ba pieds za musika c'est mieux toto boela ndenga kati parce que on comprend mine comme ba tobola na otalaka ti ba sombi lame de rasoir bakatinga mandefu na siawa avant que tu batia seringue de bakataki mandefu sima atie tonga amoni ba pieza musika a changer système a jouer ciseaux atie coton atie na mai mo boye na te so ki senene ne na fongoli munoko tant kaka koti ciseaux na kati no yeloko toboki nga na kati atie munoko boye ba to fine bandi obim donc na journée mo bando bimisanga to fine 3 fois. Solo oyo komai ko bima na munoko wana en tout cas pour vendre nanga foza la pire mutu nanga solo makasi mais mutu a ko observer nga bien remarquer que déviation na ezakaka ndelo tozo combattre que le corps a AVC pour la 3e fois. Le chiffre 3 c'est le chiffre de la résurrection. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na bande ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga et Koko Yokati. Là, il y a 2
deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene bayibisinga ekoyoka moyen mpe basala opération mpe eza te. En tout cas navandi ti lelo nayokaka na ngai te na lito na nga bugouche. Mwana na yo kombo na ye nani? Nayoki olobi mwana na nga kombo mwana na nga ya liboso kombo na ye nani? Marcel. Nazoyoka nakangika lito oyo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Na minha vida só sofrimento, vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, même vos portables, pour suivre notre émission Art en vogue avec les Kwamiran qui en vous, l'ami de tout le monde, Yaya Balekebele, Ndekwa Batunyonso. En tout cas, tous les sengwe belé ya kozala les bosona bino pona ko informer bino karane tolobaka art en vogue, donc art où ils ont actualité. Donc pour ça, on n'a pas d'artiste comédien pour na ko solo la na bango kotel sabino ba vina bango kotel sa bango ba vivre ndengenini et puis musala bango ezali ko marcher ndengenini. Voilà pourquoi lelo to meka kimpe ko kimambangu Koluka, un autre comédien au nom de Ali, donc qui dernièrement Ali a malade, malade na AVC, mais pour le moment qu'est-ce qui se passe encore dans la vie? Est-ce que AVC ça continue toujours
ou peut-être sazongeli musala ou peut-être azakaka aza un peu convalescent. C'est pourquoi les lots yo azana plateau nangai tous années ensemble. Je pense que déjà ba fungoli biso déjà tous on na plateau. Ali, bonjour. Bonjour mon frère. En tout cas, très heureux à cause de bosso na yo, ya komona yo na moni maintenant changement par rapport à la santé na yo, boni siko yo nzoto. Ouais, nzoto siko ça va quand on lobby, vraiment il y a un grand changement. Nzoto ezaki bien té, je crois soy bato batali ba émission précédente, ba au monde que non, changement ça na émission na zo sala siko. Donc Dieu m'a fait grâce, ça va bien que nous continuons mais là bakisi. Mais ça va déjà par rapport à Yandenge Nazaki Liboso. Ah, les blagues pas, bisote ibaki yo vraiment, musaza qui to quoi, tout le monde na tsakala. Oui. Vraiment. Tsakala Willy Mambo. Willy Mambo et puis c'est tout. Willy Mambo tango yaki beaucoup tanaki. To kutana été to soleil par téléphone. Ah, ayoka ki on n'a pas si mais oui, justement ayoka ki parce que ngamona tunaki e oyoka ki na bela oui, abi ayoka ki mais par rapport à makambo ayaki ko sala et permettait que tout le monde en ait beau, mais le téléphone tout seul. Vous savez combien de fois? Une fois. Une fois. Oui. Ok. Ça va. Bonus siko musala, est-ce que tout banana nouveau tout sur la pizza? Tout monakio na ba émission ebelé au salaki. Au salaki malade. Bête la biso pena li solo na toyeba. Mutumu peut-être ayoka kana sango mais aligné moko vivre en live et puis ça biso malade yango bandaka ndenge nini toka bakela ka mbasu yo ça sombasa ngo bitaki wapi pe avec sango bandaka quand beti absolument du sola on peut na tiki micro pana yo. Oui, ngana nakuta na makambo ebele na vie na ngai ba maladie AVC na beli yango mba misato. Mbasso à gorge une fois. Mais et là que bandanga liboso ezaki AVC. AVC liboso et salenga na ba 2010. Era na lali na lamuki na tongo. Na boaka soyi boye, soyi ezo kendete, ezo suka a. Na zui miroir na tali elongi. Moi que non elongi et ke mupanzi. Le koto esa neti penda ba repasser. Telemi boué, lisu oyo ezo kangamate, monokoke mupanzi. Wana na zoara la traitement ya makasite, na milara ba Tribex fort, tina ndenge na yaki ko kende na nkamba. Nkamba na kenda ite po na traitement, na zana frère na nga mo boya kufela e papa, papa zaki kimbangiste. Faiba kundai na nkamba. Il a profité qu'il n'a dit bon, tu accompagner vieux dans l'enterrement à papa nae. To comme on appelle en Kamba, on a profité na visiter pen Kamba. Na ke ko visiter, to écouter na papa Simon à Talinga à Sekia bi a mamwe simbate na be ndimi ka simbate absinga eoleka. Azimai ba milangi na biso ba jio plastique na bouchon ngo moi li dusu likolo na fongoli mulonga pompenga. Et s'il est dans mon pays, dans la zone kin, je crois 3 jours après, dans l'ongaison est normale. Donc on a un témoignage, on appelle Sarah pour l'église, on a un kimbangiste. Et là, on a un monaki. Voilà, il est qui. Comme en 2012, on a un mbasso à gorge. Mbasso et banakanga na zora mino passi. Période où le président Willy a travaillé dans Maître Paille. Et ça dit que a joué copie à voyage à Bengenga, ngana tika la groupe pour nous aider dans le scénario, na diriger le groupe wana. À qui nous avons travaillé, na mis nous passer nous avons comprendre que na pandi nanda ku tongo moko boye. Prophète Mowaye Nanda ko ayko luka grand frère nanga ba sambela na église moko akutinga na fandi na mawa problème ni pour na simera litama na epsi na zo kamino passe a garder silence pendant quelques secondes aibi singa yuzolo ba minu menga Dieu me fait voir autre chose na roya lobby to sambela posiko to en place to zokende a salaki une courte prière a kenayo
natikali wana na bapasi nanga lobi nango douleur eleki na bino nakende babetanga ta tonga mobo po douleur esila mpona nakoka kosupporte te mino yosala pasi mais lolemo evimbi lolemo ekopenda épaisseur ya bouche nasia lolemo wana lolemo mosu ebimi ya moke mongongo so simbi awa omona eloko mo evimbeli ete libanga nazokoka si koloba te maloba ezobima te donc so na force koloba maloba ezobima neti ya baba ndeso nabenga ta mama wana ebima te ezobima ndenge wana nde na bino akende babetanga tonga douleur nakende na dispensaire ezalaki en diagonale na biso wana tozalaki na komi na bumbu na veni yasa nake boye médecin oyo nakutaki wana ye mpe moto ya losambo nayebisinga nga ava nasala mosala na nga nasalaka prière asambeli ye mpe atali nga kaka boye abengi grand frère na biro na ye basololi oyo basololaki nayebi te me namonaka avie ntango obima namoni elongi na ye échange atindi azwaki na seringue atumbi nga na se ya kote evimbaki wana ntango abendi ayebisinga te bapie eza mosika seme totoboyela yango ndenge akati parce na komba ete mino ekomi batobola na otalaka ti basombi lame de rasoir bakati nga mandefu na se awa avant kutu batia seringue nde bakataki mandefu nsima atie tonga amoni bapie eza mosika achange système azwi ciseau atie coton atie na mai moko boye na ete so ekisi nini nde nafongoli monoko ntango kaka kotisi ciseau na kati noki eloko etoboki nga na kati atie monoko boye batofine ebandi obima donc na journée moko banda obimisanga tofine 3 fois solo oyo ekomaki kobima na monoko wana en tout cas pour vanda na nga fo ozala pire motu na nga solo makasi kokoma papa lopango mama lopango na Toronto City bango batieli biso baterrain kitoko na maluku 20 sur 20 na $4,000 apa mokomi papa lopango okomi mama lopango awa toza na concession Toronto City toza na commune ya maluku na ville province ya Kinshasa na république démocratique du Congo et tozwi concession Toronto City après avoir kosala baétude nyonso tout ya immobilier foncier et tout na ya géo localisation tout pour que topouvoir tosala situation nyonso concession ebandi awa nde okei ti bozomona baborne oyo à 2 entrées raccourci ya makolo na entrée oyo ya motuka. Donc raccourci ya makolo c'est-à-dire à 15 minutes vous êtes déjà dans Makadam. Oya moulaï, c'est juste pour dévier pour que les soient fiables, donc c'est ça. Dans la situation surtout nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle na biso ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes national caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout, parce que c'est situation à Moulaï. C'est situation à Moulaï est tellement facile. Pour vendre pembeni nanga, il faut la penda pire mutu nanga, parce que même na vendre pas mabo solo ezobima. Ok. Dans un traitement wana, dans une batonga antibiotique. Ti lole mwana ebandi kokita so kita o ebotaki na se wana tina ndenge bunga parce que zaki kaka traitement te il y avait aussi des serviteurs de Dieu qui passaient de temps à autre pour na ba prière parce que ba malade ezwa biso boye to atakaka on des côtés le sambo munganga pe azo zwa soin na ye ndenge ezalaka alors na sima wana tangu nyonso kiti batomboli nga lolemo boye nasia lolemo wana madusu mibale nde médecin na yebisinga eza masasi médecin oui médecin chrétien na bibia mutu wana azaki serviteur de Dieu mais médecin yango musala ndenge asala yango so bayelieka abandaka na prière nsima nango apesi d'après alobi ke nzambe mutatalisi ye ke eza mbasu ye nano alobaki ke babeti masasi
après ndeko moko lisusu ya église prophète wana oyo baso basambela na grand frère ntango ye na ntongo na ndako aye koluka nga bayebisi naza na dispensaire ayebo yakuti déjà bazobimisanga tofina nde ayebisi nga nayebisaki oke bazodistraire yo na mino ngo banda kotia bakesi ya mino ti eloko wana epasukela yo ekoma grave ecrée makambo mosusu donc oyo babeti yo eza mbaso donc pas serviteur de Dieu. Ok. nsima ya mbaso wana koleka toyekoma na 2013 AVC ya mibale ezongi lisusu AVC wana ntango ebandi oyi mutu so ozobela bamemaki na bamangombe ebele atoza na place osambelaka tellement ozoduka lobiko oui okende kaka donc papa na biso amemi nga na église na bango na na limité tokomi na ye boye baserviteur de Dieu bato bamonaka batali babi te oyo ye na ye aza déjà ebembe mais Dieu peut faire quelque chose aza ebembe déjà basali baprière papa apesa action de grâce père la resila na poche bika ndenge ezalaka prière mosu esenga bosela par une offrande nga koto eza très sensible blaka part olobi bayemi une église apana bino papa bino mbongo esilaki mpona kopesa na bakosele donc kuna mpona basambela baosenga fu kosele kaka kosele kopesa ka mbongo en tout cas nayebi te eza cas par cas baka mosusu eza nango ya moke offrande non peut-être mosusu eza moke mais ka na nga ndenge nga zoba oyo namonaki ntango nakendaki oui ti père mpenza na suka alongola montre na ye ya cher adépose wana pourquoi asalaki yango azali na souci mwana na ye abika toleki wana zelana s'il vous plaît oui donc na église wana okendaki mpona basambela mpona yo mbongo au fur et à mesure bazosambela ozopesa mbongo ozopesa ti esili ke papa mbongo esili apesi na montre na ye parce que papa azali na choix te mpona lobiko ya mwana ye en fait ezalaki te ekende so kende le jour oyo tokendaka kaka nde makambo wana toelekaki mokolo oyo tokendaka ya mokolo moko prière bopesi nsima nango batali ntango babikeno ebembe déjà ebangisi mpe père azwi montre na ye apesi ti azopesa nga nazokama ntango aopesa nga mai misi ezokita namona mpenzaki no nazomona mpenzaki no nga nazokufa namona mpenzaki nazoda ye eleki quelques jours après petite sœur na nga amemi nga mpe l'église na bango na Kimbangu deuxième église tokomi kuna mama na bandika prière boye message ye andopesa message azomona bakangenga na contre nzete basinga bakangenga boye bamusu baosala libulu mpo babwaka nga na kati kuna balobaki oazali ya mokufi koto oyo bakangi basinga basala libulu major aye kobenga nga a partir ya poto mpo major asambelaka na bima major bisadidi zolozolo voilà abenga bia tozokende baeglise mosusu koto obikela oyeba te kende mpe na bima troisième nde na kesko na bima na sayo na bosobolo na sayo wana nakomi wana nakuta mpe esu na mwana mwasi kaka moto ayambai nga atali nga boye abi nzambe watalisanga elembo lindalala liwa donc so otali baeglise nyonso misato bamemenga ezalaki ka likambo ya liwa nde sikoyo esika baya koloba na ngaki lokola bameki yo na AVC nzambe asolo grâce obika ke bambaloba oya na poison ezalaki sikoyo avant nakende hôpital na centre ya bandicapé na Wileri avant nakende hôpital faut naleka nao na bima basali prière bapakoli mafuta nsima nake hôpital na ndo osala ndenge wana ti ndenge mpe eyaki kokita nakomi bien mais mama na sere wana bima ebisanga mbaloba omeko na poison toye kosala tournage moko boye nabosani titre ya pièce pour bina les amis nakoma histoire ebele nyonso nakokanga na motu te tozotourne ezalaki na flat hotel moko boye komi temps ya kodame abi no équipe technique il faut balia no mpo baodiriger baelinga madesu na kwanga na sani na kati ya chambre wana nakitisi yango na se nake na salle de bain mpo nasokola maboko
Cameraman asimba caméra ba DVK moi minene ana chaki on a lipeka. Tango ozonga sima likolo na e ekoti na sanya madesu. Tango likolo koti ngape na oto sowa maboko nazobima. Omonde action wana. To kutani na esi batali ya pardon bazolo bilo mususu. Si tango yazo bandengona nga image ya ser wana bima eyelinga. En fait nazo confirmer que bilo wana ezaki empoisonné mais on a zoloba image wana ne yelenga na temps wana. En fait habité ce bilo wana za robeba te robeba te e bangisa kinga na lia rappel sauté. Bien nzamba épargner ngai. Na lia rappel sauté on a bisika majeur na zai pe na petite na mélange et na mélange tournage esili nango pe bien. Et l'équipe ko le beleka kana année au élection 2021 vers le mois de novembre AVC à Misato et Zongi. Troisième AVC. Plus Mbasso. Mbasso il est déjà AVC Mibale leka ya Misato. Ya Misato ngamoto na fandaki nazoka déjà ba moni logo ebeta déjà des fois soki ezo bandela oyoka. Nazo mona déjà bilembo wana. Même ceux qui n'ont forcé que ça mouvement moussoune longi, moi je n'ai sur côté de ça ben mouvement té. Na boa kaso iboé et zo souka pemben et ça n'a pas si mais na boa ko bete ba tu solo. Tu ko accompagner maman parce que maman a un problème à misu to kenda na ina siforko na masina. Ne ba médecin ba betara ba tour moko moninga à reconnaître un artiste ça va. Tant tout sur l'année attendre apparemment tu es malade. La société n'a pas bien. On est malade. On est bien à miroir. Tant que on a vu choisi na bisekara na bela déjà AVC na mi balé na bando ka ja ba effet ou amisa nda ibisinga le col est bandio sous sikabo. Ça l'effort banda déjà traitement parce que so zeli ba un mois de sous après et o ya grave. Et puis amisa tout et ya ki mabe et tout chaque dans le boko à gauche et lembaki. Etika la ibo. Il y a le boko etika la ibo. Oh, dans le boko on ndengo laksawana. Etika la ibo. Mais siko ils a déjà bien. Siko kuna robeta likofi. Ah, tu connais le bois. Siko la robeta. Faut position à quoi sportif na moi tinika. Siko maintenant on crochet beta ma bien. Il perkit pe ke non bien. Nzamba malamu. Vraiment nzamba bien. Alors le boko ele maki nde siko yo na ya kondima que non maladie ezongi tout ça bande copier ba émission internet. Donc, tout ça, les émissions, des sango et panzana. Tout sango, on est kendaka. La photo, on a bachaka, na Facebook. Baché, bachaka, c'est moutozo lela. Donc, moutozo lela, sticker, bachaka, moutozo lela. Tout ça, batangi message aux Ezaki Wanate que l'artiste Ali est frappé par la l'AVC. Batalika, baché, longia moutozo lela, sangweke. Bapel et bando kote. Ali Tokyo Koufi. Monsieur Babengi, Nazo, bapel. Il y a presque partout. Il y a Lubumbashi, ou bien même Libanda, il y a RDC en Afrique, ou bien Libanda en Afrique, en Europe, en Amérique, dans un appel, au Koufi, dans le Koufi, santé zabiente. Dès que bande qu'on a biso à diaspora, bazaki trop sensible dans les Cambouana, de bande qu'on soutenir, tu n'es sengi nini. Mais non, centre na Kendaka, tu as senga $70 chaque semaine. Monsieur Babani, bon, besoin de 50 euros. Pendant des semaines, tout à l'année au monde. Il y a mon vandi au Sunga, Tinani na zui traitement. Ndenge pelelo au monde changement et côté. Bande ko pe ba artiste, quelques-uns pe ba intervenant qui na bango monsieur pe ezaki mbongo te monsieur pe ba prière, monsieur abengo na téléphone na celle prière, monsieur pas comme le message après sur passage biblique mo boyo tangi yango fortifié yo ndelelo bozomona aller lelo naza en forme. Bien que le traitement il continue parce que le traitement il y a AVC ce qui okati il y a un monde ils ont action net il y a mis baléona na salaire fort na tekara même babilo on nga msusu pour se faire soigner et ça que tant mo bopé mbongo ya kosila nango la resili mais na moi déjà maloba nanga et comme na ngobima bien ni na tikaki peut-être yango sala que ezo masu pour la troisième fois il y a un conseil va pesinga bina kena traitement tino soit médecin pendant le bagano ça va bah c'est nga yozo mimo comme déjà bien et biso to aminganga continuer le traitement il y a un moniti les lots nazo mela bakisi ils ont attendu le moko au continue yo vous continuer place wana mais natala ka image moko
tant que vous avez la femme makasi na monaki oloba ko zaki pa parents na yo na vie na yo boti na mte obe oza na mwasi te pour maman na bana s'occuper na yo. Non, en fait, naza pas ma parenté. Na kende ko fande pas maman parce que place na fanda je suis seul. Moni mutu asali AVC faut bande ko baza pembeni. On a posé ça dans ce même la cantine sala ina que no fanda et pas maman na fanda ki on a teke na olala na ndo zalana tongo ti pourquoi na zongi nanga na ndako na balate mais naza mwana azo présenter exeta à Néo. Oui, cause pour balater vous na mwana moza moi na ndako te moi si na ndako zate ah bokabona déjà maman tokabona non c'est la scène d'amba songi na bala mariage na mo ya na caméra mazana est déjà je pense bon koloba ki azali to azate ils ont moi passé oh t'es oh au bout on est nini par rapport c'est par rapport aux réalités rencontrées nazoboya teme naza na moi hésitation mon cœur ba réalité to kuté na wana makambo basi ba décevant mingi oui naza victime ya ba déception belé ya tout zo bomba nalito wala to c'est la émission mobimba tout sur la tête tout sur le mingi la maladie à le comité tout sur la première bref je ne suis pas marié je suis libre oui ah voilà totalement libre ndeko mobali ye yo alobi ki aza libre peut-être ceux qui a proposé yo comprendre les non en fait moni kobala yo pe ata eza makambo ya nzambe okoluka zo basi na kati na bango ata msusu oya yo azate o tam si yo penser te que jour China ndako yo na nzambe a osala ke o China ndako donc makambo to ngatika na maboko nzambe naza mutu j'ai toutes les facultés d'un homme na kokipe ko moi si to fandi na mais si aujourd'hui si jusqu'aujourd'hui je demeure seul c'est par rapport à certaines réalités que j'ai rencontrées dans la vie na bi que nous na tchaka même discipline na vie nanga na vanda na nous na observer na nous et Dieu seul sait ce qu'il fera de moi obete lisomo ko pona kataki wa ouais. Continue sur la rubrique de comment si moko a idakio continue. Oui, maman moko na kombo maman Liliane azana Autriche. Grande sœur naye azwaki kamoko nanga. Azala iso azoloba moi so etangi mutu combien monnaie tu zo sala bien te atindela kai bakisi moko à partir ya poto bakisi ona esunga grande sœur naye akoma bien. Tant pas landi ba émission na sala ki de atindelenga bakisi wana atindela 200 comprimés moko par jour surtout calculer et robeta 6 mois et demi moko par jour puis ko sauter faut melaka donc so melango 8 heures melaka kaka 8 heures so bandango 12 heures chaque 12 heures melaka yango nde bakisi nazo melana no pour traitement na centre handicapé il fait ça 6 mois alors bikutu après 6 mois atinda sumususu. Oh là 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 là. Vraiment en tout cas merci beaucoup maman nani? Maman Lily na Autriche en tout cas merci. Ba maman bosso bazali ata 4 5 6 7 8 9 10 et osamala mingi lokola maman Liliane bandeko vraiment maman Lily nzamba pambola yo ya mingi parce que komona notre artiste comédien vraiment moi ba forme pas tout ndo zonga la mo pe vraiment poitrine ye mo loboko vimbi alba ko beta mo hyperkit donc ça grâce na bino nyonso voilà ya on pour ne pas être ingrat et ça maman Lily te maman Lily na kisi mais il y a aussi ba maman na ba papa mususu pe o ba idanga financièrement certainement ils sont tellement nombreux que je ne saurais pas citer ba comme na bango nyonso bref dans le baka toute personne qui sensible na kananga nzambe apambola ye mais comprenez que virtuellement la guérison est totale
Mais en réalité, ils en ont totalité parce qu'il y a certains défauts, il y a Mickey qui ne sont vraiment pas remarquables. Même quand je parle comme ça, au moins que déviation, Ezagi Makasi, mais Edimne Mouamouke. Mais Mouton a observé, on a bien remarqué que déviation, Ezakak, dès lors que combattre. So na kata, en fait, na kata te traitement dans centre handicapé, mais na dosa mouke par rapport il y a ma difficulté côté. Bon aussi là qui. $70 chaque semaine, ils ont facilité. Bon aussi là qui. N'est-ce que bah qui si a maman Lili, nde mutu ezo sunganga. Donc la commission dans un mois 70 semaines on a na kei. Ce que zate na fandi pekaka. Mais na lobaka que le corps avait soyé pour la 3e fois. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Donc, la 3e fois, et quel libéla et aux hommes à Amen. Je le dis par la foi. Je le dis en tant que croyant que malade et aux hommes à l'issouté. Nous continuons à traitement de nos continuer. Bon, moi, nous sommes en forme, bien sûr. Mais, je sais que si vous avez question, vous avez mis en forme. Vous avez mis en forme. Vous avez mis en forme. Donc, bande robot les bangate ceux qui moyens ça ou ça touché à Rosunga ils ont un problème tenzambe ka der chado olia oui surtout kolia na ko kende pe na traitement pour na tina suka voilà mais il me semble c'est comme si ozo kata traitement ya kiné hein eza kiné non na centre kuna ils en a 3 phases première phase de traitement eza un appareil moboye na bosani kombo nango eza nti ya courant bazongo bazotia na munoko bo yesa oso mutu olenga na courant de sala ezo benda ce munoko ba kotia pendant quelques minutes ce que si les deuxième phase ezalaka ba okanga kitendi mo na misu na okangi misu bakangi kitendi batie elongi liboso ya mwinda moko munene ezo dégager chaleur on attend ezo beta na elongi ils ont yandula pe ba côté kangamaki ils ont fongam. 3e phase les asco massage manuel. Pomade kanfre kaka bazo massé. Ils ont étape misato. Ndelo esali ke mikolo pe nazo kende vendate. Mais à part voilà faute de moyens, faute de moyens. Faute de moyens pour être clair, faute de moyens. Donc bande ko nyonso oyo ba sungaki ndeko na biso a ce comédien Ali. Et en tout cas, bon contient toujours puis bande ko mususu oyo ba koki ko sunga ye le ko baninga ba sunga bo emboîter les pas et ko za malamu parce que notre artiste comédien a comme ba filmer au bino boye belé ngana yebi foma za ko jouer makasi nga découvrir mingi pa tsakala quoi vraiment la monia a jouer ba rôle belé minene en tout cas ba maman le ko maman Liliane Nzumba enga ba mama bo vraiment motema malamu mama nzama pambola motema malamu zaka nango mama soki pe kola sungiyo otali pe loko tala kota mira otali pe kote ya ndeko susu e za malamu mingi balbi igo de Panama motema ya nanu umilisi kozali ndeko yi boko usungaye Luizombala Shikilitumba moi c'est États-Unis moninga ote Sylvie Biadia enga yebabo bazwa puis Christian Sakono c'est peut-être l'homme de Dieu vraiment bata kotikate vraiment bosungaye ndeko siko lokola ozoko to ba traitement wana ozo respecter yango comme il faut na ndenge ndeko na mwasi ya Lili ya Suède asungaki yo ozo continuer pe kosala musana yo ya théâtre. Oui, musala na arrêtaki nanu tango malade ezaki nanu makasi na arrêtaki mais sikoyo na zongeli déjà nazo répéter nanga parce que malade yo ba isinga banda pe kosenga nazala ba place mo ezam na moi ambiance tozo solo la tozo seka le fait de trop parler ezape moko ya ba remède à part ko marcher ba chingom chaque jour pour un mouvement ya mâchoire. Je sais que la place mo ba tournage ba nene na éviter mingi kokanisa ba soucier belé nga ko tu m'a fait grâce depuis que AVC eza batu muso comme ça bango muta communauté kiol parce que ezalaka bon ebele ba lo ba AVC metam su ba éviter signifier anine AVC eza accident vasculaire cérébral. Un accident c'est quelque chose inattendu brusquement c'est un accident.
vasculaire tozomona il y a le mot vaisseau na kati wana eza bakano oyo et ça la circulation makila cérébral c'est ce qui touche au cerveau ce qui touche le cerveau déjà mutoko comme anetikiol mais nga siko kananga et toucha qui penza cerveau te ndenge yaki déjà na loboko tamso soki na kende na traitement mbangu te soki penza mbe intervenant ki nokite mais tamso lelo pe oyeboye okutinga nazotanga soi donc nakumisaka nzambe mpe nakokumisaka ye libela po baplace oyo alongolanga ya mutu mosusu mpe avese mbala moko mpe akufi mosusu mpe deux fois akufi mosusu mpe ta mosusu kaka na ebandeli wana ememi ye mais nga lelo troisième fois naza toujours en vie donc nzambe a bien nzambe aza malamu. En tout cas, bandeko boza kolanda biso nazomona na agence Robot Papa Doudou ici ko zali bambo tebele pourquoi pas Judith Pinzi en tout cas ici ko zali Papa Doudou agence Robot na Judith Pinzi vraiment na yebi ke bandeko batika badute batika badute ba kolanda émission yo na yebi ke bango ba ko emboîter les pas ba tirer la main dans la pâte de façon que moi makamango et marché quand même sikoyo na banzonzing o sa balinga na déjà ba comme kobenga yo bon depuis na zongeli ba répétition na groupe non na salle nzonzing te mais a bande ko belé pe balakaki et maman Renate Ndaya il faut que yé ou tabisenga nabi karaga opesanga moi espace na nguluta amona pe écriture nanga et puis na jouer les sous dans nazozela bande ko belé balaka ilaka ki maintenant le pendant na salle nzonzing te mais la pièce ya groupe nanga na tournaki pièce moko na titre ya vice versa yango désolé kasi ko na télé vice versa au tournaki wana ozaki pe batunso libanda te nazwaki te na bunda na bana moni kozwa bato libanda ezaka mabete eza bien mais esengaka pe moi position ezala nga na otina bamaladi na likonda te na robengisa artiste monene neti Alain Mabana ayeboye esili mwana mai kende te ntango nabengisi mwana mai aosenga ndenge alarte mpo wana mutu na nga me nga moko par reconnaissance ya mosala asalelinga faut moi transport so amelaka mwa eloko ameli so aliaka mwa eloko alie donc soki makoki ya bien zwami omona ino na film oyo olanda obenga mwa bilongi mosusu mpe ya bamaster na nga oyo bavandisa déjà masolo. Ok, tozongisa nano est ce que na bafilme oyo koma oyo koma bafilme epele mpenza mais en fait okokoza susu na idée film oyo mona mpe esala yo? Oui, idée ezali par exemple bon dans les amis du théâtre ndesika navandaki trop et pas major zolozolo bafilme d'abord bafilme na les amis presque nyonso ekartona presque nyonso mais film oyo mpenza bato balobela trop sur nga eza cousin un film intitulé cousin na cousin wana nazalaki étudiant nazalaki beau-frère ya Tirbo petit frère ya Bijou la reine hein? Et salamaka tellement bien makasi ke bato vraiment balobela nga mingi donc film ana de betanga penza mais si ko nga ba film ezaka selon accent na jouer nango na cousin na jouer étudiant mais so qu'est-ce qu'on a accent ya bato banundu film o penza o esalanga makasi za makoko siko lobi ya tabandondo à part pourquoi tu accent batandondo kasi ya montant to kenda ko jouer papa te jouer papa mukolo ozo imiter tonalité ya batabandondo ba papa mo à part wana siko na ki batabandondo siko na ki papa wana papa amaramna lo bona lo bango papa voilà ndenge na uti kulobawa film oyo ngai sepelisa ngai makasi ezalaka oyo nazalaka tata ya Gabrieli izalaka Safi na Bibis Arren akufera mwasi na ye tata mukulu ayaka mata mwana na ngai ya mwana muke Safi na tadi yo mubado ya kufera mwasi iloko iboma mwasi na ye uyebete ukende kundima abada yo na bianga na ale
na finga ye isika di seso bimaka ya moto na moto ikoma makandenge moku kasi za iloko mokute di sese wani bimaka na filme wana vraiment bomingai siko so ye na accent ya baluba film oyo penda isepeli sanga titre nango ezaki mbongo on a accent ya batatu siko ça va donc qu'est-ce que papa je vais l'anga na ye moko Pierrot et ça nga bien makasi vraiment mutabo tala boye keni na onka boye nzambe gloire à Dieu pas ko zonk c'est biso ye donc qu'est-ce qu'on attend sur quoi baluba siko baluba bon bongama parce que bele ya bantu bato bandondo ochaki lokolo siko bato siko ya bato bandondo ba rappelle moi le lokolo meza fixe ya baluba siko moi te bouger voilà to qu'est-ce que ils ont bougé ochaki kate bouger bantu mengi basaka kutala basaka kumituna woyo nani disusu akenda wapi tumona ka ye disusu te misusu babosani yango avant na loba ki je suis non avant na loba makambo ina sana ona mutu je commence par me présenter Bouyeba oya za kutela bino za kutela bino izanani je réponds au nom de Tatu Constantin Chimbalanga wa baba famille chijibi wale lo fantari ya muntu mukolo bichebe mwana abunika yembe chiputa kafumujinda ni mulamba ndwa ya mwakati bantu bude butupu ni Tatu chombe cha mikuba waba mwamba nyunyu ya musanka ni kajebu waka yembe kafumuji kenga ni kamba chembulu bulu butupu waba kankolon konko kabachi bwabwa ni beye lombe waba kabasele mutachi waba kabijishale mbandungu mwele munyo kabaka jibajeba voila matema nyoka wa chamo cha mita kumbiji wa chamo mashinya mujima. Retenez ce que vous pouvez retenir, le reste vous laissez tomber. Vraiment. Nzambe vraiment gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout le banzambo nini. Tout le banzambo nini parce que Pelé babela kepe ba AVC mais Nzambe a choisi mon lit mon abango. Mais Nzambe a sali notre c'est comme tabatala boy. Obeta pe ba papa mango parce que la monde nous a fait talent. Ça m'a plus que pardon. Moi plaisir que n'a bien. On au béton. Tata, béton moi bon wana ça va bien. Et ça va mère bien. Tala. Ma mère n'a vu ce qu'on a pas sur Mikiliko, le quoi niti Gilles Ngimbi depuis États-Unis. Gilles Ngimbi depuis États-Unis. En tout cas, bof mirande na zap na boy. Bino bolongo la biso ba stress. Tout le monde ba stress c'est ça biso bien papa, oza comédien, béton moi Laurent. Ouais, comme le corps comme na sengai ngana yi mongara ya soro na obaka na kimia nyoso kasi soko na tomboka wa ba na kamate mberi na mare na bandiko papa go papa nyoso bebia wana kamera na ko panza nyoso na za moto ya matata soko tembe ba na bandiko banda nano na yo na yego randa cameraman to kata nano ko filme o ya ko zo perikete wa pa monoko ke mo panziro wa moto ko sara AVC kata kuna na koloba. Jesus, vraiment. En tout cas, gloire à Dieu, na kumisa nzambe, nzambe oza malamu. Nzambe continue ka osala ndeko na biso ba talent boye et ça malamu mingi parce que batu musu bazaka zo milati ozika na mungongo. Donc milati malembe, sinon te ça so AVC. To continue mission na biso. Tangi natika yo. C'est quoi tu continues na phase bellisus nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso nabino
pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 220. Allez toujours continuer toujours na émission na biso. Allez dans nazo mona Moussa non sala Moussa vraiment faut zonga Moussa na yo. Comment batala boy faisonga makasi. Je pense que ça la razakana baninga na yo monde d'abino ba comédien tambola surtout un peu compliqué. Ba tunso ba balinga la kate mais biso za na bino to mona ya moko mona mo de bazo kangana mo to apesi mamiko to mba kabwani. Ngana yebi Ans Luzolo na Mike la Duchesse badaki ba ami ba camarade koute ba ami batambola ka basamba voyage ensemble en tout cas tout ces pelakana dio za ki toko makati basala voix même ba gag montre ba balé ba fanti ba sepisa biso ba soupe gag soupe gag soupe danger mais loko ça tout siko ba otiki biso na posa to mona mikolo ba mi balé ba benda na makasi Ans Luzolo na Mike la Duchesse. Yeah, tout dikolo ba tunso so ba kilikolo ya mbongo la Duchesse alobi ninga trahir ye par rapport ya kenanga mususu ya zalanga mususu yo tango talika mwango au moins on a anglais ni bon ngai ko benda non ya ba artiste mais ça la nga pasi makasi on lobi bien bazaki ba ami. Si je peux définir le mot ami, un ami c'est une personne avec qui on est lié d'une affection réciproque. Ce qu'affection est réciproque, c'est amitié. Donc, on a un linga yote sans que yo linganga, c'est que toi ba amité. Nenga na lingio, yo peut faut linganga ndengwa. To yebaka bango ndengwana. Grignotage, to zaki ne bien, to solaka ne bien. Ya on a okendeka na cadre pe ça conseil. Moi qui peut la Duchesse bien que to vanda na no boyete mais azandeko na CPAP na travail na ye na ndenga zaila. Alors nga ezala na opesa conseil. Ezali kamoko au fait album mo werabimi ça rappelle ça un titre solo la bien. Nga na zo message on a mon message mo très profond. Likamutu po simbe senga batu ba solo. Même mboka po ke liboso monaka ba konzi ba fandi ba solo li. Soki nga no to ba master monike na sai likambu moko boye et ça lui on passe. Pourquoi pas tokovanda to solo la mwana mai ndengo kindai boye to ndengo lobai boye na sepe na mote to bongisa au lieu to bimisa ka bosoto na biso batutu baye bango ezo sala et ça bien te surtout en tant que éducateur ya masse exemple ni to pesa na bato batala biso parce que tant to terre bato to terre ka bato batika mabe basa bolam soki mabe o to pekisa bato na media biso mo to sala ngo et ça vraiment bien te na ibi na ngelo ko bana mai ba potanelité Bapotani parce que Ans Luzolo a lobelaki mingi côté à pasteur Mike Kalambai
et par rapport à Maramo et comme là qui il y a des quoi pour soutenir yé normalement on attend pas il faut soutenir yé alors soutenir yé et puis à ça puis moi ba vidéo mususu ba tout le monde est mona kiango et puis Mike la richesse a combien de temps na quand mususu na quand oyo peut-être à divers à côté à Mike Kalambai sikoyo et bimi que Mike la richesse ba pesa ki mbongo de façon que à ça na kana bango sikoyo bendi moi ko benda entre ba mibale ba bil kamali konda ndeka boli bana mai mbongo la moi c'est biloko moko mystique oyo elukaka baproblème bon nayebi te soki réellement eza ndenge wana tobana makambo na bango mosusu na sese mais soki ezaka likambo lar seke ya faux problème baoyokana moso ya likambo lar tolobelango mingi te baoyokana na bango parce que même lelo bakoya bapesi yo mbongo musicien yemba nzembo bo mpona motu bofinga ye musicien otala likonda na ye mais tant que ça a un problème na muto batindi afingate un problème na été mais l'art ba pesa ki ka isengi ayemba so eza pona mbongo ke ba pesi yo bo kende contredire mondinga na makambo lobi likambo l'art yeba ki ba yo kana bongo c'est que ba ginani na bango te ezaka no l'art na zoi kaka tellement na l'art na bilo mona na sali bulo bo sengenga ba mai ba yo kana c'est que wana totika on peut s'en raison sima mikolo au mona bango mbale so la biso ezali fa bala mai ba yo kana en tout cas blague pas parmi les artistes on a la respectaka pe na lingabo makasi na soutenaka bango en solution azana kati pe Mike la richesse azana kati en tout cas vraiment mes frères to lingabino mingi ba difference na botika yango bozonga na bosa musala na bino ensemble bozande bozalaki ba biloko wana ya ko kotana kubona otana musika et puis surtout internet Internet surtout biso ata YouTube to linga biloko ndenge wazala ko bo pesa to en matière eza batu musu pena ba roya ba no sasabino za propreté en tout cas ba ndeko na biso to linga bino mingi bozonga mandi bozalaki ekusala malamu mingi parce que makambo eza bien te ozali kamba ko loba pona bango pona to chanter pona bandeko Mike na en tout cas bana mai ba masa nanga bandeko nanga bozala bien hein na bolingo solo eluka te mbongo ekabola baninga so ezaki bapesaki likonda to nini bokabwana te mpona yango biso toyebi bino ndenge bozalaka esala mpasi lelo bokabwanaka boye te bozala bie bandeko nanga tosepelaka tomona kote oyo grignotage azobeta bafrançais na ya ndenge mo kote oyo Mike la duchesse azobetaki bomwasi tant bokutana na bino de na scène epesa eloko moko ya kitoko makasi bozalaka bie mpo soki opotani boye soki ekoma mpe soki tournage Mike aya kuti nani ans a retourné te moni esala mpenza bien te bozalaka kaka bien mbongo ekabola bino te na osepela mingi nsima mikolo tomona bino mpenza esika moko esala bien makasi vraiment ekosala bien makasi vraiment conseil leki namoni koloba na yo je sens tu es un homme intelligent sage. Merci. Et puis vous êtes un chrétien, croyant pratiquant. Je pense que tant qu'on a prié au monde à Kawasa, on a mis des batailles à Kabiso pour notre bon la motema parce que ma base ali to longo là. Mais ce qui est moko betaille du solo mo awa le bigo une église moko papa na mema kiyo basambela pona yo papa le même jour ba senga ki mbongo papa longo li montre basambela pona yo plutôt mais basenga ki fumbongo mais papa longola ki montre na ye et ça que na passe batango somo na makambo so le kana ba YouTube surtout to mona mon prophète pasteur Ngefa to moni prophète Denis Lessi ba comme bazo potana entre bango pasteur Denis ko bimisa ba secret basala nzambe ke ba makiona au prophète Francis YouTube ko bala ke ba makiona osa analyse nini surtout posa l'homme moko batu balinga pe mingi so lobby quand même batu bako ko zonga pe na nzela analyse nyo ça par rapport makamba sala nzambe ça n'est de trop hein vraiment makamba basala nzambe en fait je ne suis pas là pour le juger c'est juste une analyse autour ça là pour bozala pasteur mettant sur mon numéro pe ya moins niveau pe ya C APCP toli et komeli pe yo nazolinga kokota mingi makambo ngo te mais napesa likanisi nanga
nzambe basakana na été. Tant mi bengi serviteur de Dieu, il faut si comme ko éviter makambo ebele o ko isa bonzambe na yo. Les autres zomona ba miracle yo sa en église, misusu pe ba manki on ndengo lobi wanaka eza ba biloko tozomona en église. Yango nga conseil na pesa na batu nyoso o basambelaka. Église ya bien ezana no yo moko moto. Parce que l'église tozo kende ko kende église mo ba miracle salami bo. Tam c'est ça manandenga molili. Vous comprenez ça ndenga molili ana ke suku na tetala pona boybo. Or église so ki yo moko moto. Au boyga ko salama be parce que vie chrétienne y a bien ezaki éviter de faire le mal na batu. Kolinga nzambe mingi pe ko boya mabe. Déjà chose ndengo na ke ton pasteur azala muto akisite, je crois beaucoup konzeli ko le ozela. Ata pasteur muto akisi au demeure kan église wana pasteur osa makamabe ko zabasa batu pasteur comme la ça va mi tukana cher le quoi pasteur moto tout monde na awa na réseaux sociaux a présenter Ross il y a cher vie moi comme tout cas moi ça la maramona te on nous présenter ma voiture à cher ba comment na comme on a naza contre kolongo église te kolongo église mutu pa kolongo o mona pe mabe mo botale pe nga mondimi na yo na ko leka pe boya ata mondimi na yo na pasteur osa bosoni oui mutu ko quitter église mais quitter nzambe te loko église ezaka nango ya nzambe eza pasteur wana te ata na longo pa na ona ke sambele pa pasteur mususu je sers le même Dieu. Tant on moni que non nzambo nga na zo sambela yo zo salele ndenga bien te na kepa ya pasteur mususu mais na yebi ke ezaka nzambe moko wana ya mwana. Donc mutu ko longo na église il y a un problème te mais ko longo église te pour que nous servir nzambe mususu autre que le Dieu créateur. Tous ara na nzambe moko et on aura to servir mabe o bandeko basala nzambe ba osala. Oui c'est vrai que ekimisa batu mususu mais ba misusu ba zo kimate surtout ba mama makamwana ezosala esalanga pasi na kotala bandeko musuta totala kote pasteur azoteya penza bonzambe otali moyembi musu azoyemba penza otali nzembu na yo yoki yango etouche yo mina ndenga sese ana ba foje esalaka bien te tango ndimi kosalela nzambe fotika makambo nyonso oya mabe po omema milimo ya bandimi na bokonza likolo. Tant yo mozo sala mabe ezo sala bien ata mukete bandeko ba pasteur nazolo wa boyenga za parfaite po bolo bangana ngene bongo ya zana ya sala mabe te oui tout sala mabe biso nyonso mais déjà ko bima pasteur reconnu chantre reconnu mais na ndenga msese o sala ba je ya mabe eza bien te to servir nzambe ya ona te bandeko na bike no biso to ba pasteur te to zaka bandimi ndawa nzambe eza motema ya mutu boya kosala mabe linga nzambe na yo liboso makambo nyonso bokonza likolo ekozela parce que mutu azobanga nzambe afinga ndeko na ye te atonga ndeko na ye te azwa mwasi ya moninga te bref tobanga nzambe epuis tolinga ye koleka bato eloko osali ya mabe makasi tomona papa na pasteur na biso Mike Kalambai banzembo ne bongola bato mitema banzembo ya pasteur Mike Kalambai non vraiment au sambo au senti que non je prie Dieu mais de quoi moi si on a ko sa vie à pasteur azaki préparer zawadi azaki na préparer et puis pour na kota sa misala pena ya yendenga azali tout mona asali ba séance photo moko azolongola ba sous-vêtement pena ba séance photo donc il a si na que azalaki na mission na précise o ayaki pona asa a détruire vie à Mike Kalambai yango na osenga na batu baza peu prudent. C'est vrai, pasteur Mike a zappé Moutouana, nous autres, on était batunios. A beaucoup appelé na mabe, causa pasteur, il était aux Anzambe. Ouais. Beaucoup appelé na mabe, posa nous autres, on était batunios. Nous autres, on a un sentiment, une aspiration naturelle. Oui, il n'y avait pas Moutou, sans qu'il y a forcé, on est en salle la Moutou. Beaucoup mais si quoi, et là, on a eu battu bas après des années. Papa, moi, je trouve ça inconcevable. De côté de la chambre, na moi aussi, même si téléphone, à nos kanga photo. Nga, na ibite. So moni mutu. Moi si te mobile, bozana yebi no mbala, comme bim sa téléphone, à kanga photo toi ça la vidéo, c'est que cette personne a une idée derrière la tête. Photo no sa ngoni, vidéo no sa ngoni. Na moment on bim sa téléphone, au kanga photo na tinani. C'est que likamo ezana.
Donc imprudence ndeko sala ke za rotika mwasi wana abandozo banini ba photo ba vidéo imprudence yango no de loko wana eza bien te makambo wana eza ba sentiment oyo batu d'abord boyokani na mutu po boko ma place boyokana ki tant boyokani bokoti kuna pourquoi yo ya panzanga sango et puis à mon avis vraiment misana ya mon avis pensa à mon avis pensa mona na sima liboso et puis tout mona comme longola ba cette photo sur vêtement une chrétienne moi vraiment on peut baya ya to pia conseil o kota boye faut être prudent beta miso on a bon moi ezongala kota plafond yo bulango mo mulangi mo botelo ko ka caméra tala et puis chombo ya yo na moi ça etika na salon. Il faut qu'on m'a pris dans tes attaques. Il y a vrai blague. Il faut pour les femmes. Et tout le monde est retourné ça à ma place à Obatama. Il vit pas de tout Keba. Au côté d'arabe non, non, mon bagabo. Tout le monde est libre sur la caméra. Et l'on là au salon. As ça que naïe au sac à déposer quand la position mon robot. Ah, ça yo ba on tient na on a monoclérité. On est lokoto et ça la marana Obatama et c'est lokoto bimisa pour l'été. Parce que ceux qui zala qui bien. Tout comme ma boîte, tina nzela partout. Tant que tu place Obatama, c'est que c'est le moins singulité wa tuba mona. Tant que comme moni sango. Tant yo mo bimisa ngo. Oui, ils ont ça. Oh, te na bimisa comme pour na ta mosusu ke na a pris dans encadré à tika biso. Puis na bana mike ba tala la vidéo non. Oh là tu complet veste bien. Moi na tala vidéo na yo. Avant dessiner on a ma belle na yebi ya zarabu. Et puis na suka to yemo na ka séance photo a longola. D'ailleurs mais ça na longola pa pamba. Na banga oloba mingi yo kanela nga lobe komyo. Vidéo ale bi. Ya menga na teti. Et puis on teti. Ah teti. Ki teti na bonzambe na kati. Comprendre na facilité. Nazo abote pour boya komeka nga mena bi na za facilité. Puis na linga. Ezo ko benga mo pe na obenga. Na olinga mote. Ngai loko mo sa melanga soki artiste ça non. Sans permettre non non. Ah le bako. En plein tournage chez Major, même Major on a eu le 3 jeunes filles, il y a bien qu'on soit allé na bassi. Il y a théâtre. Biso to ça montage, ba yo benganga na kita na se, na chambre mo ba bango mission. J'entre dans la chambre, na mo rabana ba kangi porte, ba check clé du colo. Ba kati forme. Allez to tourner filmer lelo. Oui. Nazolo bangote omoni vraiment bon omoni natangi komo ya mutu te nini te puis na ebisango pe mutu te je crois que ba ambassadeur va tali émission ba comprendre mais na otanga ba kombote ba kata forme basiko ya otali benda mutu benda nzovu di benda otali benda bi ona o resiste ba pulingi bo piki kundu banzoto ba yo pe lobi loko nga bonzambe na tali bo Saint-Esprit bi na ngabima mais nga ko isama pona ko se na mutu na ya penza bazaki moko moi batemo boya netika cameraman na biso mwindo mbinga bataya ye bien mususu siko pembe mechola mususu siko zaki moi pembe na mwindo sangani so moi mukuse bana te ati moko azi déjà position moko boye ya ndenge moko awa benga ngata la ndinga sima vie olomo eloko na sala totonga na pardon totonga na vrai boule penza 3 batelemeli il y a bien peu tato simba so na bina simba kite na kosi moi na la raison parce que tu évolué yo lingi vérité tato 3 bon batelemeli yo mo détailler na mona ité maboko eza mibale batu 3 osimba bango nyonso nzia morote bon na simba na oyo après na oya na bandena oya mechola na simbi bandena na mechola do na simbi on dans la simbi eloko moko yenga na mutu ali eloko ne oningo sala na longwe na ke place ba chef fongo na fongo les portes et si bango to sala montage na bima nanga bana na ekamusa bango e bala ninga ti place to na monter bando bete la monteur le sono e ali ya mobali te ba chelie biloko alia ako lia te akimi monteur a comprendre l'autre ngana oseka siko na bete la master mo ya artiste le solo
master n'a regretté. Il fallait ça là. Il va benganga. Bilo msombe kande wana poison mon frère. On lié boye ma sebe. Cadeau empoisonné. Ah oui. Donc yango na lo bakeno. Et là, monsieur Zara, yomoko, ce que c'est l'ango za po yomoko lingaki. Ce que boyango, au sala, on te netinga na boyakango. Na boyakango. Mais le but est que naza mo centre na lingala basi te non. Naza pe mourir. Mourir makasi. Malgré pour l'instant, naza na ngamo. Ba momi balinga pe ba sportif to le to ndabo donc yo bi balinga ka oui, balinga même mususu akima. Na rata déjà so mi balé ngomba. Atali poitrine abi atali poitrine abi au bukanga nabi na été soit boulaki luke to pe me maratora na bi tora merci donc monsieur balinga aïe maman vous êtes intéressant yango tout ça ko dénoncer makambo bon retour au pays Lianza pas soit ki bora loko so bongo c'est ça le problème. Lianza va préparer les peines donc il va bêti pas détruire Lianza qui est mutakaisation na mais nzo que ça nango yete tango yo mona kilo bongo et ça que on peut mona na lisuni d'abord koyoka mona no na esala nga passe na bité fona mona tant on a talé nga kutu esenga ete na tala ngo ba seconde be na tali kambuke na bino c'est pas Lianza. Ouais. Ça y était. Moi, je suis na kimia, aza artiste, artiste, panza bango basangoka bo. Ndima Lianza, ndima eza musalo, ndima rosala, ndima kaka baloba mais baloba mabe na me bakuta ona ngote. Mon frère, na pe si on bote place oza. En tout cas, vraiment, tout comme il y a sous émission Nabiso, basi pisa qui na niveau basi comédienne. En tout cas, bravo à ces comédiens. Comédienne plutôt na fin de la fin mois de mars to moni basi basanganaki basali karaoke ba yembi basi donc ba te comédien ba yemba boy to yebaraté ezaki sous impulsion ya Karen Pala et puis na mona que sous Irsil Pechanga c'est Pechanga à honoraki ba maman tant yo moi kamande ngozali kamoko kini ozana kamoko lo ba papa ba maman c'est tout ba c'est comédienne ou yo travaille na ba tambelé na sepelaki ngana lingaka moi tant kota komaka titre na ezaka dilemme na bengaye malgré qu'il a patron na ye aya tant kutoye batumsu bakama ozi belvinde na bien aleki na pesi mbo de place parce que a peser bakamwe oui bakamwe non seulement ko peser na ndenge ya arme na makambu pe batali obengiye opese caché nini mais belvie pa nanga alors va cacher ça nango makambu te po oyana totonga ce soir tonga pardon fama totonga si la parole landao bisalo ça pas landao il pas beaucoup chama si la asolola gina prince Luamba pourtant on a belagi prince Luamba era ko talanga les jours ngo asala ki groupe moga WhatsApp SOS basunga ali pona maladi asolena sila tinde maloba ke ye ata pesi na ndenga groupe boite ye moga oya otalanga nazela ka ne bika oya tamsu makamdezo kanga ye na bika mama sila oya na po prince abisenga jande bosola kike oleka otalanga na bika oya na yo tamsu batande pesa mobulu mais na bika tan rozwa makaka oya to kutana sila bisalo moko pe bato to bosana ba les amis du théâtre et puis koya na yepe au moins ndenge zaka bosana bato mais mutu moko aye pa baxi en plus ya ba mama sila bakisa solo mo boya tikala ka epa na ye nga tikio songo remercier banani numéro de téléphone ezamala merci beaucoup nako remercier bandeko nyoso oyo ba soutenir kinga tant malade banda kinga puis au bazo continuer à soutenir tilelo boza tellement nombreux qui n'ont autant à bakomuna bino nyoso te bref mutu nyoso a penser nanga pe a penser to a penser pe na maman parce que ya bande comme soutenir soutenir pe maman pour la malade na miso bino nyoso prière na ngezake nzambe azana bino nzambe abaksebele na obobi misaki nzambe akota makambu na bino prière na nga yango wana na bino nyoso
pour na kozwanga peut-être pour na remarque to moi lisolo to likambu numéro na ngezali plus 243 89 60 68 633 plus 243 89 60 68 633 on ozwanga moko eza pe numéro WhatsApp. Merci beaucoup na bino nyoso na remercier pe équipe mobima oyo surtout ndengo penser pe nanga vraiment na sepeli makasi na bika Michel Moussoumi asuga te c'est moi ba analyse au ça les a voyez to so la danger pour na mone vraiment oui boloba makasi. En tout cas merci beaucoup Kukunyungu balobi Kukunyungu za danger balobi mona ki mbatika solo El Chanto ya boy bazu wapi danger Kukunyungu el mwaka Kukunyungu el mwaka ngamena bi Kukunyungu el mwaka obenga nga sute ndeko nanga naoki kombona me obenga nga sute tokata masolo ga bona pesi mbote pesa vraiment en tout cas mon grand frère propre VKG na mona ki souwe na yo pesa kinga pona mois d'avril ya Pâques. En tout cas merci, ça me va droit au cœur. Merci aussi à mon président Doli Mwakou le vainqueur Assam toujours Likolo Bana Makala Oumile Sukozali mon grand frère vieux makamo yango ya mois d'avril yango du 20 au 24 yebi pour na papa Wemba to beta masolo yo yebi wala yebi na descendant ya papa Wemba. Ah vraiment merci beaucoup mon grand frère aussi Vesalai Oumile Sukozali, pourquoi pas Pierre Massengo depuis Londres papa il y a grand frère Nangai. Merci beaucoup na ba conseil au pesanga chaque fois et pourquoi pas maman Viviane Nzumba et maman Odette maman Esther Balela. Merci. Moi c'est Tazina Muninga c'est Vibiadia basé belé photo remercier à bango parce que ba conseil akabiso mingi que ça le connaît motema Kapimuya Gilles Ngimbi motema Irsile Oumelesi Kozali un homme sage. Merci beaucoup à Lukelo, pourquoi pas Jean Tanfoumou, Willy Tanfoumou et je dis encore à mon petit frère Blaise Manzi, Oumili Sandoku, Oumili Sukoza et pourquoi pas Moutasimba qui est prise de vie et Zala Kibongo, Pierrot. Niclette Ndaya ba jolibilité, Mamunda ya Oumili Sikozali Niclette et pourquoi pas Miranette Nyonso. Miranette Nyonso ba dans la piste de beauté. Est-ce que vous allez Miradian Kiamvu, Saradian Kiamvu, Dosmi Kiamvu, Léana Kiamvu, la star, Merdi Kiamvu, la femme qui détient la beauté de la femme congolaise, Flavito Frangimbi, Yves Ipan, directeur d'info. Merci. Tokutanya la prochaine.